Bonjour et bonsoir, ça dépendra, Naisika Bandegonabi Subali. Moi je me présente comme étant Rock Bampangi, Ipoara, ici en Suède, à Stockholm. Ngai Nazali combattant, qui Makamboyo et Zole Karanakati, la diaspora congolaise. Je pense Navandi Awa avec les deux messieurs Bozomona Awa, Oyo Nabango Bosani Angote. Ndeko na biso oyo navandi na bango awa nazali entre autres à ma droite ezali combattant monene oyo azali d'ailleurs ye azali cordon ya ba combattant ya Suède et puis na gauche nazali na ndeko na ngai Richard oyo ye azali combattant monene pe na kati ya mboka oyo ya Suède. Alors j'aimerais bien que bango moko va me présenter comme ça pour comprendre banani pour nga déjà boyebi nazali nani. Merci. Bonjour Cordon. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, tozali na motuna moko awa, je crois que bandeko bakolinga bayeba kombo na nani tozali nani na kati ya mouvement ba obenga kombo moko. Bon, moi je pense que bandoy balandaka l'activité à patriote combattant résistant en Suède, Georges Kimumba, c'est le coordonnateur des combattants au niveau de la Suède. Donc je me présente, peut-être pour les gens qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Georges Kimumba, je suis le coordonnateur des combattants de la Suède. Je suis un peu rare dans les médias parce que moi personnellement, dans mon agake, dans les médias, il y a donc une nécessité pour les médias. Donc, je suis d'abord un homme de l'ombre, mais compte tenu de ma fonction, il y a parfois que Sengakanaya fait sa point de vue. Il y a des combattants dans la presse. Moi, on très rare, mais à chaque fois, on a toujours. Donc, celui qui est à mes côtés, c'est le journaliste, en même temps, il est combattant, il est en même temps porte-parole au mouvement Congo Moko. Donc, nous sommes là, nous sommes des patriotes réunis au sein du mouvement Congo Moko. Voilà. Merci, monsieur. À me présenter, yende boyoka kazala cordon ya ba combattant na kati ya Suède. Na leki na ndeko na ngai à ma gauche, lui azali pe combattant monene a me présenter ndeko bonjour. Voilà bandeko ndenge bozoyoka ndeko alobi ke tokokufa mpona ekolo biso malgré ke mingi baza mapinga te mais bakombata badesida balobaki bakufa mpona ekolo. Le combat ntango moto akoti na combat ayebaka te jour nini akoma combat ebandaka na mokolo ekosuka toyebi te tozaka na kati ya combat yango wana cordon ngai na kotuna question moko oyo ezoleka awa sikoyo na kati ya poto awa poto ezongala makasi ke ndenge eza boye il semblerait que eza na bandeko na biso mosusu balingi bango bakenda na kote oyo bazobenga concertation nationale oyo Kabila alobaki bato basala na Kinshasa bino bolobi nini? Bon, merci na motuna wana. Moi je pense que en tant que coordonnateur du mouvement Congo Moko, où il réunit tous les patriotes congolais en Acadie Suède, pour des vraies situations à Congo, il y a beaucoup de Congo. Et puis, moi personnellement, donc, comme tout le monde, nous avons été informés à travers les médias, les réseaux sociaux, que voilà, il y a soi-disant concertation où ils allaient que se préparer à Kinshasa, un gouvernement illégitime, donc un gouvernement illégal, un gouvernement d'occupation est initié et bien que ça va Congolais qui est na messe wana une messe noire de Kinshasa. Alors, moi personnellement, en tant que responsable numéro 1 à Congo Moko Awa, il faut tout sa point de vue, ils sont patriotes
combattant awa na kati ya Suède parce que silence ce qui te dit kimia toujours mais l'autre mot c'est-à-dire tu vas cautionner makambo wana donc tu vas dire non nous ferons quand même une déclaration donc il y a qu'à fixer opinion nationale et internationale que voilà plus ma patriote à Suède awa à combattre à Suède makambo wana ezoleka na Kinshasa ya concertation biso etali biso te et puis le monsieur qui a convoqué cette fameuse concertation n'est pas un monsieur qui est attitré à convoquer parce que biso te reconnaître était ça c'est bon na Suède parce que tozomona bato bazolobaki bazoreprésenter bacombattant donc représenter combattant nini c'est ça la question ozoreprésenter combattant oyo wapi soko olingi okende na ndenge na yo na Kinshasa kende na ndenge na yo okende olia soko kolia soki nini soki poison soki nini olie me koya koloba te ke ozwa kombo ya bacombattant otambolaka nango ekoma neti ke basalelaki bino komba mpo bino bosalelaka yango bokende boganyele yango lipa na bino soki bokoki poto te bokoki kosala misala te ezali te ke bozwa bambongo na basima ya bato nsima na yango boya koloba ke boza bacombattant bozo représenter mutu moko te et puis boza na mandat ya mutu moko te watindi bino na kati ya komba ndeko na ngai nazoyeba te yo pe olandaki information oyo ezoleka na bandeko na biso ya France plus précisément nde ka tolobaka na France kuna nde esika vraiment bandeko na biso bamisusu bazobundami bamisusu vraiment bazotya désordre kosangana te na kati ya komba yo sikoyo en étant ndenge yo ozala na komba oyo bandaki kaka na pasi omoni na kati ya komba oyo tokomisi monguna pete alembi azokoka kodiriger lisusu nini pouvoir yango alobaki ye azwaki pouvoir azokodiriger lisusu yango te abotoli pouvoir azokokokamba bato te mais lelo oyo alembi abengisi bato mosusu bakende enta bandeko na biso bazosotela yango premier mpo bango bakende kuna ke bazokende concertation yo lobi nini en étant yo combattant na kati ya mboka oyo ya Suède. Merci mingi la parole. Ngai na regretter kaka mingi biso ba Congolais nga na bani na poto me amodi peuple oyo azapela peuple moko motema mabe lokola Congolais sati parce que vraiment donc soki Congolais alinganaki tolingana biso tu tokokoma na étape parce que tozobunda étape mona ngai tozwa étape bato mosusu faut pas contredire bato mosusu faut pas kende na bagauche eza bien te bandeko na ngai gouvernement de ezosala batapoto bakenda yeuna bazosala mosusu bazala bapasseport mibale banini tusa batroi baede basonalité mais solution ezozwama te mon frère yo eresika azali biso toyebaki yo bana oza grand combattant na badombo wana bakena combattant na kata bapanama wana mais lelo soki eresika azali donc soki ozokomprendre makambo ezobeka na bonga te kana oregrete donc eza bien te donc pour mpena botya mitu na bino na place po resume eloko mene tozosala pa bozokende kuna soki mpena solution bozokende komene solution po tosauve mboka ye merci mais bolingane tosanganaka ntango information yali tosangani take bacombattant bozolingana bongana ezala bien ekozala kitoko mingi biso Congolais toza baraciste te motu tu akoya kuna asala mais to azosala mpona faveur ya peuple na ye eza kitoko mingi tovandela bapoto awa motu nyonso azotravaille mpona peuple na azala bien eza problème te mais soki bino moto tozomonaki mboka ezotambola te mofrère mboka ezotambola te okokomisa ti wana tozalaka bazoba donc bazomona biso ka bazoba eza bien te donc nakosenga na bino vraiment kotya mitu na bino bozoza mitu na bino na place pour resone eloko moko tosala mboka ezokende wapi mboka eza wapi vraiment nasengi bino merci mingi donc na esprit ya bien etaki bakongole tobongana te tozalaka batireme ezanga ntina te tozalaka na solution moko mboka evanda peuple na biso moko tozalaki mboka tovanda bien te tokosonga na mboka na biso mpe ozwi mwa kar na yo kei mwa nini okomni mwa eloko na yo ozokende mboka nokokende ndenge nini donc yango nga maloba naki nango vraiment tozala bomoko tozosengaka tozala bomoko na ndenge ya bien merci. Voilà ndeko na biso ye asengi kombo na ye Richard Kulsengi azali sage alobi ke bomoko nde moto esalaka bato bavivre malamu
mais na kati ya combat ndenge tosalaki combat tozali bomoko ezosenga ke avant même moto alongwa awa akende korepresente bacombattant parce que eloko bazobenga combattant ezali mouvement ya motu te n'est-ce pas cordon makambo wana ntango tozomona bato mosusu abimi kaka boye basali groupe na bango balobi ke biso bacombattant et puis na Kinshasa kuna déjà basali kutu na nini basali kutu na informe na kati ya information batie 4 ya wana oyo bavandaki wana batie bango keno bango nde bazali barepresentant bacombattant bazoya na Kinshasa sikoyo yo explike biso nano bakutanaki na bacombattant ya Australie bakutanaki na bacombattant ya Scandinavie bakutanaki na bacombattant ya Océanie esi bakutanaki na bacombattant ya nini ya Amérique du Nord to Amérique du Sud bakutanaki na bacombattant ya Afrique est-ce que eloko nini epesi bato wana audace bakende meme koloba keno bazokende korepresente bacombattant ou bien bazokende kuna na kombo ya bacombattant? Merci na motuna wana na question na savez yango tangaki na fiction opinion que soki tondimaki koya kopesa position na biso c'est une façon ya koéclairer opinion congolaise makambo oyo kosalema na kati ya diaspora. Moi je pense que je n'aime pas même citer nalingi te natanga bakombo ya bato parce que kosala publicité nango eza na ntina te. Donc ce sont des gens eux-mêmes ils se sont discrédités, donc ça ne sert à rien de citer les noms de ces gens là. Alors moi personnellement nalingaki napesa position ya Congo moko biso na kati ya Congo moko tozali patriote congolais, donc combattant congolais, oyo tozali la structure ya biso. Donc nous sommes reconnus par la communauté congolaise pour bapesa biso mandat que nous avons été élus pour cette équipe est vendue. Donc personne ici en Suède ne peut pas nous être élu démocratiquement. Et nous représentons cette communauté là. Nous sommes là dans les médias parce que tout le monde a la carte des médias, il y a beaucoup. Il y a plusieurs besoins de Kakuna parce qu'il y a certaines personnes mal intentionnées où ils ont essayé de transformer le combat dans les médias et communauté polémique et communauté émission carique variété où vous allez voir des gens comme les musiciens, Baye, Kofingana, tout ça. Nous, on a vous dit que non, en tout cas, biso la carte du mouvement, biso Bongo, il y a besoin de Bawanati. Toyaka na kati ya media soki likambo ezali toyaka na kati ya media soki eloko moko ya malonga ezali yango toyaki awa toyeki kopesa biso bino production ya kolobaki no les groupes ya bato wana balobiki no bazorepresente bacombattant ya monde ya Congo ya monde entier na kati ya diaspora ezali groupe moko un d'abord na kati ya France ils ne sont pas vraiment donc légitimes, ne sont pas reconnus parce que Toboni ba réaction ne sont pas d'accord avec ces groupes de gens là où ils sont déjà corrompus où ils représentent la diaspora à Kinshasa. Martin Sali na ba misusu wana donc bango vraiment des bateaux mutu bagolo ba denom des combattants en France bango wana. Absolument parce que ce sont des gens que nous voyons bazali pour ça la action. Parce que moni makambo et bumi combat oyo ezali question ya médias. Donc nous avons donc les réseaux sociaux où il y a la vidéo dans la chambre à Facebook il dit n'importe quoi. Azui comme contact parce que tous ces gens qui se disent combattants nous ici au niveau de Stockholm ici nous faisons beaucoup d'actions mais sans tambour battant donc il y a capacité. Mais yango kaka cordon na lingana na lo bapeli kama ngo wana bato ngo wana o bazolo bage bazala ba combattant bazo représenter ba combattant na sima na bango baza combien? C'est ce que moi je dis que ces gens ne vont rien, ce sont des opportunistes, ce sont des gens qui sont déjà corrompus. D'ailleurs, ngana na isa ki bato tant que mon combattant a banni que ça la ba interview là il commence à s'attaquer à des grandes personnalités et pas que Moutouana azali mal intentionné ou soit azali Moutouko azali manipulé quelque part. Na ko tanga mutete mais albaki batwana ou batwana déjà ba se pointer na makambo ya consultation wana Kinshasa. Ce sont des gens que depuis le début que non, ce sont des gens qui sont à la solde et à pouvoir à Kinshasa. Aujourd'hui, heureusement, les masques sont tombés, ils sont là. C'était déjà des individus, déjà mal partis et ils sont corrompus par les pouvoirs en place. C'est comme les gens qui ont représenté diaspora. Mais départ na bango,
ne va pas arrêter le combat. Je crois que Bangonde va se discréditer et je crois que cette fameuse concertation, ça n'aboutira à rien. Donc, que ça est le côté. Le combat va continuer. Mais il y a qui n'a pas donc explication que non. Biso a la structure déjà est fan. Action, tout ça va médiateur. Tout ça, tout biso est pas ambassadeur, pas politique ici. Jamais tu go tiago à Facebook ou bien à YouTube. Tout ça, dans la discrétion, parce que tu dis que le Moussal dans la discrétion des commissaires est efficace. Mais ce communiqué ne doit pas accueillir, pas ambassadeur à Tiango, à Facebook ou bien à YouTube, c'est un apprenti. Et il y a aussi une chose aussi, parce que ces gens-là, il faut tout y avoir, Salami. Est-ce qu'ils ont une référence, ces gens-là? Tu vois, nous sommes dans une confusion où tout le monde veut être politicien. Ceux que Mani, Badouana, passé à Bango, ils n'ont aucune expérience politique. Mais il va se faire voir, va se fabriquer en tant qu'homme politique. Malheureusement. Voilà, malheureusement, ils ont qui moyo cordon à lobby. Ils ont malheureusement pour les bateaux, ils ont organisé des politiciens à l'homme. On a des politiques qui étaient tous les combattants, donc combattants, ils sont venus s'expliquer pendant l'année bien, donc combattants, toujours combattre, c'est-à-dire qu'ils combattent, ils allaient combattre, ils étaient comme les politiciens lobby. Combat na biso na vision na biso zali ke ndenge eza wana ba peuple oyo bazo souffrir na Kinshasa na mboka mobimba na Congo ba mona bolamu ura ezala mai ezala mutu soka kei asali musala na ata ndamu ata kokolopa ata kokombola ufuti mbongo na ye mwana akende kelasi mutu azo ba soins médicaux oyo esengeli na mutu lokola nyama te lokola mutu ndenge biso tozo vivre awa tozo senga pete ezali droit na bango ba vivre ndenge wana eza teke no mwa poignée ya bato moko boya bamiyibi basangana babanda kolia mbongo na ndenge balingi babomaka peuple na ndenge balingi na moto soki alingi alobaka moke batieli poison oyo alingi asala boye bauti oboma moloto awa bakamati Diomi Ndongala batie na prison okangi Diomi Ndongala otie na prison oye na bamakambo ya lokuta nano ya liboso keno Diomi aviolaki moto na mibale bomisi babido ya mike na mwa bakarburant na kati bobiki eno ndenge eza boye Diomi alingaki asala attentat contre président ngo nani ye azalaka président mito botangaka kombo na ye Kabila wana azalaka président nani soki azalaka président azwaki pouvoir abotola ye pouvoir awa mais kasi adirige bato sikwa komosenga bato bayokana po ani concertation ce problème eza te ndenge cordo alobi yango biso tozoniemba bango tozoniemba na kati ya baoffice awa tozotanga pouvoir wana donc tokangela yango nzela ezosala te mais mutu mosusu mpe azolobaka eno ye azalaka soki mosali ya nzambe asali groupe na ye ke ye azalaka soki mosali ya nzambe azala akomi politicien donc nyonso te opesaki lokola baprophétie na yo ya lokuta baprophétie ya lokuta wana oza koloba kotia bato na milangi nyonso tu wana ezalaki nango bapentir mais eza soni mingi epuis ozozwa mpe courage ozoleka susu na bamédia bandeko na ngai ya France wana nazoloba na groupe oyo eza na bandeko na biso bamarte sali banini bino nyonso tu wana ndenge eza boye biso bacombatant ya Suède tozoloba boye osala union ya tous les combattants du monde wana ezali union tolobi teke no toyokana obe tosala soki ndenge nini nde bato batoyoka tolobi eke union c'est-à-dire que union wana tozokutana quelque part il y aura pas longtemps tokutana quelque part wana biso tu tokozala mpona tozwa vraiment bamot-clé contre bato nyonso tu oyo bazolingaki balakisaka no bazali bao balobaki bazala ba-anti-combattant na bao baza totya liste na bango ya bakolabo bongo sikoyo bango bavivre bakende bavivre malamu nde na Kinshasa comme Kinshasa eza malamu Corée ezalaka mai ezalaka bato bien bazonga bake vivre na Kinshasa na poto awa biso tozali bango bazonga na Kinshasa voilà ndeko na ngai nalingaki mpe naleka koto oyo oyi cordo alobi ke ndenge eza boye désolé malheureusement mpona bato bazokanisa bazorepresente bacombattant oyo mosusu asalaka de parti politique na ye oyo mosusu wana tomonaki ye azokende lelo akomi mvuluzi lobi akomi soki ndenge nini oyo mosusu azalaki azolobaka eno ndenge eza boye afingaki d'abord balider ya afingaki natanga bakombo afinga Tshisekedi afinga Ngwani oyo mosusu wana bon oyo mosusu wana ye oyo mosusu wana mpona nini natanga bakombo na bino te mpo bozomeritango te bomeritango te mpo biso komba tokota ekomba mpo tosala bavantire te oye okuti bato bazosala komba na ndenge na bango oye okoti ya mitani ndenge eza boye nzoki okoti na kati ya bato lokola nini lokola
ozali kinsekwa moko boye okoti na kati ya nzoto ya motu na kati ya bilamba ozomelaka bamakila bato nsima nango olobaka ndenge oza boye kozali combattant nini yo oyo bato baza biso message na biso tootinda nano epai ya bino bato oyo boza na Kinshasa kuna bosala bamanigance na bino ya mike mike deja bozalaki na garçon moko alekaka kuna ya Kinshasa alobaki azalaka combattant tomonaka ye na tv na bino ya lokuta wana tv 50 wana tomonaka garçon moko alekaka kuna alobaki azalaka mokonzi ya bacombattant akende kosala mpe banini ozomiyeba okende kosala mpe nini mwa démarche na yo kosala nini marche na yo na Rwanda na ambassade ya Rwanda na Kinshasa ozomona biso neti oyo non azali représentant ya bacombattant ya France ovandaka na Kinshasa ozali représentant ya bacombattant ya France oyo mosusu alobaka non azali soki ndeko ya héros na biso toyebi na yango otanga komona yo mpe te héros na biso national Lumumba Patrice oyo mosusu alobaka soki azalaka mwana soki nani wana ozoluka mbongo olobi mpe bieke ndenge eza boye Kabila azalaka maboko makasi donc azolobaka no Kabila azalaka maboko makasi akabaka te donc yo kenda yo kuna Kabila kabela yo mpo osalaki kinini nzoki na yo kikolabo na yo mpena na ndenge ya bien mokoki te nsima ozongi tozolobaka no toyokana na yo tozonga na yo na Kinshasa tokoyebisa yo kozonga na Kinshasa te awa Kabila yeba bieke no bato batindai Kabila c'est une pierre jetée on la fait pas un combat nous avons pris un mutabundaka jamais na libango babambi mutu atalaka place outi de place outi ezali nous on va dans les mille sala to ba déclaration na biso lakisa bango ke non ndenge eza bango nde bazali base ya makambo ezosalema na Congo donc okoki koyebisa biso teke toke no na Kinshasa asi bao baza na Kinshasa bazopiela bango bapoison bao baza na Kinshasa dio minongala bokangeli ye nini ozolobaki ya la paix là-bas bato bazokita na aéroport il n'y a pas de problème bakoarrêter bango ndeko na ngai nakomonopolize te nakolingaka no todéveloppe biso tout ensemble naza combattant yango nomoni naza journaliste mais naza combattant donc j'assume mpo nga nazali ndenge cordo ayebisa bino na ebandeli nazali porte parole ya mouvement oyo toza na kanda toza na nganzi mpe te na makashi donc tuko na sira ya komona bino faux combattant bozoleka liboso bokende olobaka no bozokende représenter bacombattant na dialogue nini o dialogue oyo mutu liboso kengo mutu mibale kengo mutu ape perde suka na kolabo banda mobutu kengo adirija koko na ngai adirija tata na ngai adirija ngai azolinga adirije mwana na ngai kengo moko wana nsima nango obe minaku yo soki minable ozwa yo mpe okende nde bato bakodirige dialogue bango wana yo mpe soi-disant combattant okende ya ndeso ya bato wana siko yo différence nini ezali na bato baza na kati ya parlement oyo baboyaki koyoka mot d'ordre ya président de la république oyo azali Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndeko na ngai yo mpe pesela oyo ezaka kanda bato bazopesa biso yango nalobi ke non yo nayebi ke sagesse na yo etravaille pour expliquer bato wana baventurier wana oyo baza na kati ya France wana bazosala makelela pampamba bato wana merci mingi la parole ngai nakolobaka vraiment naosenga na bino bakongole biso nyonso bakongole tozala ozomona ezoleka na Congo vraiment ndenge makambo bato oyo bazochange bakende zwaka mbongo eza pasi mingi na susi kwa eza pena kitoko te Congo pena donc mwana Congo azosufrire na ndenge ya moto te donc tozwa conscience wana mes frères mes sœurs mbongo ya na suka te mobutu alaka multimilliardaire atika mbongo bakadafi bazalaki bagrand prêtre batika mbongo linga oluka mbongo na motoke na yo ya bien ovanda kimaki okelukaka mbongo lobilobi okochange lopasi kongole lelo azolia te kongole kura eza te mais bato bazosala gouvernement lelo oyebi bambongo bakomi nango na baporte mais po asomba kaka donc asombaka ata 30 fois pamba tia ata na bungu mpe na nini mpo kura epela bazokoka te tozwa conscience tosangana bokekele liboso todefendre mboka na biso kolanda intérêt personnel lobi kosilana yango wana dongo nasengi na bino monanga suka dongo yango wana toyokana oyo bazokende kuna kozwa mbongo eza na ntina moko te mbongo mon frère na po toyoliaka tanto 3 fois 4 fois obata kini azolia na pasi donc merci ndeko alobi ke wana ndeko na biso alobi ke ndenge eza boye toyokana mais ndeko koyokana na motu oyo deja ndenge aza boye
andimi bamoni bazoboma leki na yo bayebisi babike ndenge eza boye soit ebembe wana ya leki ya Richard okende otya yango na kati ya nini ya faux septique atie yango na faux septique azwi mbongo atie na poche donc mutu yo olingi oyokana na ye wana bon oyokana na bato wana mbanula bango koya ena azosenga na biso bato toza na mwa connaissance lelo toza na conscience ya mboka ndenge ezaleli toyokana toyeba ndenge tosopele mboka yango tolobaka ke biso toza baennemi ya bato te tolingi mpe bato toza baraciste te mboka na biso kongo eyamba bato ebele yambaka bato ebele oyo azosala mpona faveur ya congolais soyez les bienvenus mais ntango yo ozochange makanisi ozoboma peuple na yo tala prison ndenge toni tala ese bato nde bazokufa mon frère wana nyonso ozoloba bino eloko te ozongi lobela bino eloko te donc bozongi moto soki aya corrompre bino bokeye corrompre bino bokeye mon frère yango nalobi frère nanga botoposanga question yake bato oyokana bango wana eske bango wana mbandula bango ekoya mais nazosenga na bato oyo toza na conscience toza na mayele mwa bwanya toyokana toyeba ndenge tozala contre bato wana bitema voilà donc bandeko boyoki ndenge ndeko alobi wana sikoyo tokóma na suka tokomi na suka wana ezalaki message topase na mokili ezali ke bakombata mokili mobimba oyeba bieke ndenge eza boye ezali koseprepare mibu minene awa na mboka Stockholm ozo kobongisa eloko moko ya monene mpona bakombata mokili mobimba bakozala invité toyebi bakombata ya mokili mobimba bakolabo toyebi bino tokoinvite bino mpe te tozoloba bie bakombata nde bakoya awa na Stockholm bakoyambama awa na Stockholm mpona toyeba ndenge ya kobongisa sikoyo ndenge tokobungisa bino bien sikoyo po bocomprendre ke na poto okomela bino ngai bon cordon wana natikeli yo po osilisa wana opesa liloba ya suka. Non, merci beaucoup encore mon frère. Liloba suka eza kaka donc je voudrais poser la question donc aux soi-disant combattants oyo balobi ke bakoreprésenter la combattant pour la Kinshasa que va répondre à la question qu'est-ce qui change aujourd'hui pour les lots et pour les gens donc bateau balobaki non Kabila c'était imposteur, Kabila c'était rwandais, donc c'est la Rwanda. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que ces gens-là, ils ont chanté avec nous ici, que Kabila c'était rwandais, Kabila c'est un imposteur. Et la preuve est que Kabila il est là, il gouverne par défi. Alors ces gens aujourd'hui, les soi-disant combattants, un groupe d'individus corrompus, par le qui va se place ma décision, ils ont un cadeau qu'ils ont marqué. Donc place ma décision. C'est-à-dire ce sont déjà basés la idée de la Bango. Il n'y a aucun défaut là. Par la Bango. Mais bato oyo bazozwa badécision basalaki décision déjà bazwaki décision ya nini na le 23 novembre basala décision mo bazwa décision ke babotolaki pouvoir bakoki kodirige yango te yo sikoyo oke kuna donc bato bakodirige bango te na bango boyokana na bango ke bokodirige banani. C'est ça la confusion mon frère. Parce que je me dis c'est bato wana ce sont déjà se discréditer déjà auprès de la communauté congolaise de la diaspora où ils ont libanda. Ils ont beaucoup de confiance en ce Kabila il gouverne par défi. Kabila il est là, il n'a pas gagné les élections du 28 novembre 2011. Il y a un président élu Tshisekedi qui est là, qui n'a pas référendum, mais Kabila il est là, il a l'armée. Donc je voudrais seulement lancer un message donc, à notre armée, surtout aux généraux qui ont été nommés par soi-disant Kabilawana. Il ne faut pas l'en donc exemple à l'Égypte. Aujourd'hui, le général Sissi, égyptien, il a destitué donc, le président Morsi qu'il avait nommé, n'est-ce pas? Donc, tous les généraux, les officiers de la force armée congolaise va s'inspirer d'un modèle égyptien. Donc, c'est-à-dire, même si tu as été nommé par l'imposteur, donc, pas ces années à Kinshasa. Le monsieur là, c'est un criminel, c'est un violeur, c'est lui qui facilite donc la balkanisation de notre pays. Parce que c'est mettre à penser Kagame et Museveni, Bangonde Bazali, Bazo Salamakasi pour que Bokawana et Tamboura Malamote. Vous voyez bien très bien. Nous avons suivi des vraies situations au front. J'ai suivi même l'interview du fameux colonel
il s'appelle comment? Le colonel là, le fameux colonel là. C'est le qui le... Moustapha. Ouais, le Moustapha. C'est Ouais. Moustapha. J'ai suivi donc Pas Moustapha, mais il s'appelle même Amadou. Amadou. J'ai suivi aussi donc le discours du général Olenga. Donc, tout de chapeau, mon général Olenga, bon Saramakasi, bon réfléchir pour que le pays Nabiso est vraiment humilié. Alors, nous, on ne peut pas aller cautionner un imposteur, on ne peut pas aller donc légitimer un violeur, on ne peut pas aller légitimer un tricheur, on ne peut pas aller donc légitimer un pilleur pour que découper ça y est Maboko pour que à continuer au Kamba Congo. Biso Tolobikina a en Suède, Tozali Awa, nous n'avons aucune représentation na Katia Batouara Bakelekuna, puis to sengi na Batabiso, ba Congolais à France, à Londres, à Canada, partout. Donc, basta la déclaration et à condamner Batouana que non, ce sont des aventuriers. L'initiative Bango Moko parce qu'ils ont déjà contact dans le pouvoir d'occupation. Nous ne sommes pas particulièrement dans cette affaire-là. Nous restons constants dans notre position de soutenir la légalité. Donc le peuple congolais, c'est-à-dire le président élu Etienne Tshisekedi. Voilà tout. Merci beaucoup. Wana Tokomi Natango Musus. Bye bye.